Wata leki no yimba. Wapi njema miel. Wapi njema miel nyoso simba nyoso tu miel keba miel. Wata kamara no te miel. Ali bon solo. Oui. Ah, ngani ngabote la sanga imayo. Wata dancer. Wata tu ba chanteur, musicien chanteur. Asa banze ma danser banze muto ayembe simba. Miel banze muto sale simba te. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na maye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, et ça la reine émission de la presse. Très ravi de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur la voix du peuple. Un grand merci déjà. Na bateau tout baling arabiso bateau va commenter et puis bateau va partager ça l'arabiso énormément bien. Je pense que na plateau lelo na rosala ngamorote naza bongona Kisi Nzora, leader américain, avec lui, Tourmeka. Vraiment, Kosola, tout sauf rien, autres les actualités, Rosala, mieux placé à répondre à la question de tout. Merci déjà à bateau tout balandara biso, merci à bateau ba soutenir l'arabiso de près, de loin, financièrement, physiquement, moralement, ça l'arabiso énormément bien. Je pense que actualité ça obligé biso lelo to poussa na pembeni ya Kisi Nzora, to ero solo là vraiment tout et ça actualité. Merci déjà à mon vieux Chico Moucheni depuis Paris, bon anniversaire na yo déjà mon vieux. Merci aussi à Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale. Merci aussi à Laurent Sokoko na Dublin na Irlande, Laurent Lorenzo Motema El Chanto, Gilles Vazolandonga derrière la caméra. Na évité so refond la biso vraiment nazana Kisi Nzora, leader américain. Venzora. Alali. Bonne santé. Ouais, santé ça va, bonjour Maxi. Non, ça prière. Moi, je suis musique qui s'ambela. Ma belle makasi. Il faut s'ambela. Ndeka avant tout ma émission, na s'ambela na motema. Abe na so igendo ngisi la biso so bongo. Omeli kuna. Ngala catholique, biso to catholique. Na mona catholique. Oui, na mona catholique. Omeli kuna vraiment. La petite leader américain, bonne évolution marambo, bonne musique na yo, na yebi na minito. Et simbi actualité partout TikTok. Musique na et aussi ma 2000 et aussi ma 2022. Depuis quand l'année bando souhaité. Et ça reçoit. Au bando forcé na. 100%. Et ça reçoit ngo ba 30%. Moi 40% ba tu vas comprendre ba de sauter, moi ba ndi ba bangote. Siko ne pena ko to me pena ko to leki na 100%. Ah. Maman pengui. Sur ça, faut changer combien? Le cible à 100%, 100%. N'est-ce pas BM? Hein? N'est-ce pas BM? BM? Oui, BM, mais ça ne tient pas. N'est-ce pas désolé? Pour BM, personne qui a série à TikTok, il y a BM. Vous avez pas? Mais BM, ah non, à l'époque. Sur TikTok, TikTok est quand même micolo. Donc, avant de me payer, si vous avez besoin de ce qu'on a, on a Jimmy Bella ou tout ça, qui est quoi là? On a besoin de ce qu'on a bafle quoi. Na besoin na ke pela mbudi na yo ki na ka pena mama pengwi na bileka ba ko tekinga sana suka na soka pena Jimmy Boma après ce que générique on a zo beta na ebisio lo baka na moi cité na bota bana wana ni non lo baka na moi cité na bimisa bana wate Venzora. C'est mon tour. C'est ton tour bien sûr. Yo on a ki ba chéri ke bimi baleki ba beti ba fie ba beti mais te yo lia bango te non lia bango ba ba aventure ti ba i ba tiko sala ba générique bon pardon mais l'habité maman pengu idée ou te non va Venzora idée ou te que ça histoire vraie c'est ma copine chérie Charlotte Wachi Bambaza aux États-Unis na mboka ne Indianapolis auto divorcé ah bon azaki marié auto divorcé 6 ans avant d'être célibataire, à mon émission, à mon assaillant de Mokitoko, Banjam la Célia, Bajuk sexy à Talanga, tous on est qu'à l'issue, Basala Facebook, tous à Facebook, ça tous à Bami. Tomo comme maman, à Tchelenga commentaire le 9 avril, j'ai donné la maman à Bisso, et ça date maman à Koufa. Abinaka, on l'a dit ma casse, Bisso peut sali pour naïo, Bisso peut avoir maman. Biso basi to soutenir yo na c'est pas na commentaire na komeli mbala moko
na tune toza ba mi habite toza ba mite na bina senga ponga senga na bato ami baso ça soit star ako senga moto mi engala senga makasa c'est simple il no senga ba bito za ba mi moi et bien vous connaissez peut-être comme il wana et le ngamo c'est bien aspect ça viens on passe ça va femme on passe belle femme na ko senga na ngai pa mi et bien makambo na ngomo na festival vous connaissez peut-être bimaka na bisa na senga mi po Yuso senga ngana tonda ngana sengie to komi bami to komo sola abita ngama sona okaneza bagris museza kamtata pantalote mtata boyete mutu boyete na bisi mamoko de bezo yano po pecho mayela yumo ayamele danser vice-président yumo mayele vice-président mayele yumo nefsi katela mais nakutia na serre moi za bien les États-Unis à mayele trop a pas problème mon boy to keka mama pengui mama Charlotte Mbanga lianga mbanga bolingwe ya kamakazi na soya abasali siza ba pesa ta bisute et on a bien CPC Charlotte Mbanga a tu na divorce et ça histoire vraie a tu na divorce on dit histoire vraie simba kaka pour se beto ko c'est le kuta et simba te est-ce que lié pe kanya rapporter une moyembe la batuka na sentiment poemba kaka mon Charlotte par quoi lipena mon Charlotte no que t'as non sepela inchallah bon mon ngai bon mon ngai po les États-Unis pa mbalo kono kata on mbalo pardon te ko kata te s'il te plaît c'est là en États-Unis te ngana sengi pardon ko kata na bi yo kata mais na ngana sengi na kata te na expliquer onde au moins na France na Belgique na moni ba mbuma te na kata ki elamba likolo mbalo ya na kata na couper mbalo na couper mais ba mona na se ngana se ba mona te ngana ta décaler so chaque jour OK ouais likolo sous kilo na sous kilo ngana ta boy chaque jour na la mais baba si wala ta boy te bon ngana moi si boza wana vient jour bo to ko ngana ngana no string ngana chaque jour singlé mais qui moi na ka soutien OK donc to lora ne la seconde moi ouais bien to lusomo na Paris zambe lisolo passage mu kende ayebi yango mais c'est pour ça mai na vite lisolo na Paris toke ko suba passage mu kende ba wosera ke beleti passage a coach gotoyo na porte mususu ngana kota na porte mususu bakanganga mais s'il te plaît na comprendre moi salamba mon abi non moi je suis une femme na tiebo mundele excusez-moi mundele senga ba pardon moko na ebisio akasenga mona mobile amoni ka joma zo ka na toilette na moni ko tema na moni photo ba chelo ka robe ngawo chelo ka robe mo ke lo ka robe onga o ko tembo on no de ni la so mundele bendanga mais s'il te plaît abi quoi na comprendre moko mais je suis une femme l'accès bambuma Mundele maman ok sorry oh non excusez-moi ok passi et ça n'est pas si donc et ça n'est pas passi ndete que c'est Mundele une belle femme française donc quoi finalement la marque là côté là pour aller à Bouya l'air américain dans moi manqué mais bon à comprendre qui nefse bango et semela pena na Côte d'Ivoire au photo tu as circulé aux bomba nini ya Géry Spire si je me trompe pas ngana comprendre tiens photo Géry Spire sur na piscine il y a moi mobile à moi cité ozo comprendre na habité na Congo balingi to sokola netinga onjora mabele na yo bon sikoyo onjora iloko Géry dessiné comment bien boter la coiffure qui to konga na katité ko boter ba tatouage nga na chete boter la ceinture na tête boter elongina ngate bato wataka mabele na plein Géry na dessiné na mai nini ils ont respecté la congolais ata makona ndeza kitoko te ko ata kusi na ngate ko ata la ngate sexy congolais ata la kusi ote ata mabele oh, il y a Géry comme ça, mais tu as la piscine.
bon siko pena nga kisinjora na kota piscine na liputa so siko to siko nga pena kisinjora siko nde pa na munene boy masoko boy mabele boy na lata ndenge basi ya bakristiano baataka tomona basokolaka alati stringi etika lusoko boy opolele basa ba Messi kota na Facebook asaka basa ba Messi basa ba kristiano ne balataka basa ba Ramos moitié ni bakanga mboma libele boso soko na binata stringi na sokola na piscine na soutien po basa sokola bongo batala su caleçon atena soutien boy pour qui la piscine ma gombo mona ngona ba nini donc batika kaka bangwatela ka se mona mbala batu apende mobali ya mona bombaki na tsaki mo boy mobali kitoko partout kitoko na sesani eza ne to so mitakala te sani bataka mabele nanga na mona botaka perso dessiner kuma miso batutu etala kaka Géry à lèvres kitoko à lèvres jambon Géry aza bogar aza longi kitoko ana ba poil aza bien makolo kitoko mais mutu ne batala kaka awa ndenge vimba parce que a mobali mai vimbi sa kaka moi mai sala moi jar mai pio to na langati. Voilà Kisinzora, je pense que Badbo Orlando biso partout dans le monde actualité ça obligé biso to sola aux actualités mais tout ngapé to ka vie à Kisinzora to yebi événement wenge uti koleka Kisinzora pe na ebité na bengo mwana wenge pour yo pour travailler na wenge mwana wenge aussi avis na aussi événement wenge total les qui récite d'après Kisinzora soko oko pesa biso ba détail d'après yo un événement les qui récite d'après Kisinzora. Bon, événement, s'il te plaît, comme comment ils sont sérieux. Maramba Wenge, et comme sérieux. Wenge sont sérieux. Et puis la sépélité, Wenge ça prend à battu tout. Babi n'a pas battu concert pour moi $300 les a raté. 300 ya. C'est beaucoup. Non, c'est beaucoup d'argent. C'est Babi VIP. Pour la bateau, on a un bon pour moi, on a tout à y bien. To kotango ezelo kwa sikateza ezelo ko mutu sa kotango 1000 fois babano beta ba concert wana ba kofi ba wata mukimo ba beta to kota ezelo ko moko elongo ya sikate oza passe moko sika ovandi ko na avion na première classe wana TV no motala wana mono lia mosaso nenité. $300 c'est beaucoup d'argent pour un récit total na bango 600% ba récit kaka 80%. Wana pour la Kisinzora selon moi parce que tant que matinée, il faut que herbe banango. Yo bengi se mutu di au fond la porte 10h concert, ba no kota po ba na concert 20h. On ma bé. Ma bé makasi. Ba tutu ba sepe la ngoti. Tant que matinée fond la porte 10h ne to kota ba stade ba 10h on a c'est que 11h, c'est que 15h concert ba. Concert ba 18h 19h ici. Concert ici les arande ngwana. Ya na moni bato bazo ta makolo bazo zonga na banzira bazo loba bazo finga ngana ki 9h ngana ki 10h ngaboy ngakuna lia kité ah OK bato loba fort mbala si plein o ba fait ba sena bango plein parce que pena plein parce que bazaba na wenge basa musique bien la génération na bango et singa bato mona bango sune bazala kala na 4x4 et puis lumière bato bazana 4 ba déclarer lumière exacte. Mais votre troupe c'est pas une lumière apparemment. Mais babi bazana 4 babi. Bon on est à stade. Yo soko tala match Real match Paris ya Paris Saint-Germain à 22h. Au moins la stade ndengeni. Niska na moyo. Ah merci beaucoup. Bon martyr et bon amaki moite. Na ebité et putain martyr ala munda kitoko. Munda kitoko mena kamwe soki mutu ba mo réalisateur ngolo alinga ka lumière ya bon wa. Et puis mbala sima ba concert ba matinée bongo. Ba ka ngona moi po image te kama kitoko bazo batu kitoko bazo batu milili boso bat ba côté nanu te bandoze batu batonda stade wana batu batonda ya 12h. Ah bon c'est la salle événement kitoko batu côté 12h. Na vite to comment là critique pena et rosa nini na critiquer te na bi spectacle na bango sur spectacle na bango oui yo oza leader américain yo za leader américain yo za leader américain au ça rappelle musique au kosango lobby sanga la mission les câlins pelati. Ah bon oh viens les 25 voilà ba comprendre que tout ça vraiment en direct viens bien héritier tika héritier linga solo na moni ko linga héritier linga oyo
Na habité son opc ni ngelo ko opc tapi aka bisu. Ape aka bes. Ali aka mbanga. Tu es aux États-Unis, mais habité critique sur spectacle ya wenge. Non ba otala yo, yo za leader américain. Au sala la musique. Charlotte Mbange bi. Spectacle. Fait ba bon ça spectacle. Pesa comme makamute. Tamukula bina we rabina. Ya blaze bina bongo tata. Ah fait ba kota na spectacle moko bango 4 wana. Na mona pena spectacle te. Ya na mona pena te. Maintenant on va critiquer que Wera bois qui bat tout trop na concert, trop de mabanga, on dirait bébé ça qui concert. Ba tunde ba olo ba to babaza yo na baba. Ezala bongo asime soki papier sondeni. Mabeto mala. Ben Dieu était na mabanga mais ndenge wana te. Akosima papier bongo te. Na niveau qui leader ya Wera ke simba papier. Ya ngakuno simba te. Ba moya kaka. Ya uri mushena zoya. Ya robi vwemba zoya. Mete kore makingo penchira zoya. Ali bola mokonda dijan zoya. Batuno ba batuna yo. Oh mabima mate bimite ke concert ça la juste ça bien. Wana ne ba lobi ça bien te no ki pe na film ba baolo bango ba champi ka fu ba baolo bango ba shango ka fu chile ka gi basket ba tutu ba baolo bango na ba chicha film ba baolo bango na ba Fabrice Ngel baolo bango qui vient si succès. Charlotte Chimbanga. Mais n'habité par rapport à Wata. Il y a Robi Baolo Bantina ba ville. Monter à Komata ya Wata na podium à Stade des Martyrs. Batba Rolobani Kisinjo. Et ça dit bien. Et ça dit bien, il y a mon Wenge. Il y a mon Wenge vraiment ça dit bien. On a tout de contrôle de Wera Loba. Donc il y a un concert fait un amour. Pour Wata soit côté na moi il y a un scandale. Naso Wata zala mu pepa nzambe na biso niveau to Guinée abine si président Guinée obiangwema te Wata danser Wata on a niveau mususu musique Guinée fouti donc miel maramba bité pona Wata miel abia zile Wata bina makasi po Wata zala grand danseur abina ka bon boss abina ka abina na martyr abina kite ndi abanda zela Wata bina makasi po à l'époque Wata zala grand danseur na wenge Wata zaka yele ki Wata na oyemba wana miel ndalo miel neza Wata leki na oyemba wapi njema miel wapi njema miel nyoso simba nyoso tu miel keba miel Wata kamara no te miel ali bongo solo oui ngani ngabote la sanga imayo Wata danser Wata tutu ba bien chanteur musicien chanteur asa banze ma danser banze muto ayembe simba miel banze muto sale simba te ata mokote ba pese comme messer les chanteurs miel pas double revolver. Nanze monini miel abeta te ngakutu debazo to beta debazo leki miel koleka miel bon di bon ko bari debazo la miel debazo benze ba chimi belao ana balte debazo leki miel no yemba debazo leki miel no yemba erite utu ba yemba sika mako erite ba yemba na Wata me Wata aleka kana succès aleka na komanjembo aleka na ba vocal aleka na ba basket aleka na ba mituka aleka na compte na bank aleka ke kaka yango chilo lo mona kibuti mama be ba ba kana se bon yemela beso njema miel to ka te mission to le kana njela te to ke to ka te mission to ka tuna batuna coin ba bisa so njema Wata na njema miel ah bon to tuna to kana baba Bonjour. Boya bas. Bonjour. C'est qui Sinjora? Bino. Bon, bois miel de son. Tu es bien. Oui, bien de. Artiste. Artiste congolais. Artiste congolais. Congolaise. Ok, promet qui toko. Yeba no monje mo mo tam keka. Zemba miel extrait. Zemba miel extrait. Bon. Na ebi banze mo na me. Ebi ne oye mate. Somme tayebi ayebi na misisi. Oyebi te toloba. Na ebi. O raisonner. Na ebi te ndeko yo pe nzemba miel de so ebi. Na ebi banze mo ide. Bon ya héritier Watanabe.
Ah, ouais, grand leader, on a eu banze monnaie belle fort. Yé mata muke. Net nzemoni. Ba chaîne belle auto ba arracher fouta. Ok la titre. Ba tete ka boya ka mona. Ba chaîne ale la ron minga wana. Tu l'as monté mususu. Tu faut aussi que ça t'aime. Ah. N'habite ne wala moi s'il te plaît soko ya peine ça bien. Yaka petit yaka. Te. Ok na bino. T'es mêlé, mais la photo aussi c'est t'aimer pour la monnaie. Chef, bonjour. Bonjour petit, oh petit nanga. Bon, on dit 1200. 1200 côté. Non, il va être. Ouais, bah, 1200. C'est monsieur Oueranson. On dit que monsieur Oueranson point. On rappelle point. Faut rappeler que tu n'as pas moko. Moni, kena yo. Ayebi ata yete. Bon, héritier Watanabe. Ayebi ata yete. Tiens la ebi. Ah bon, yaka ndewolanga yaka. Ah. Maman to 6 sango. 6 sango. Ouais, c'est là. Ah. Tiens ma tellement pardon. Miel de son. Nayebi te. Ayebi ete. Tu kena papa. Héritier Watanabe. Nayebi. Nzembo héritier ni oyebi. Hein? Nzembo héritier. Nayo kange be mena kipaka mingi. Ayebi na ye. Merci beaucoup Batba. Ah. Ayebani to comparer na wata. To ota maskita sa mobima. Yaka petit yaka. Eh comme challenge. Parle quand la musique non wana pena. Pardon pena. Nalobi a bonne santé. Ah, oui miel. Ah ben en français. Voilà qui s'inzora. Ah. Petit atema pardon. Yara. Donc aussi ça t'aime. Oui musicien Oui miel de sang. Miel de sang. Nayebi. Bon. Oui héritier Watanabe. Nayebi. Bon, yema miel de sang moko. Nzembo miel de sang. Et ya yesko no ebara ya maison mère. Ya yé mon côté. Héritier. Nzembo héritier kimia. Nzembo héritier nyoso ba yebi. C'est bon, na mon réseau ta tenue de moi si on répondre biso. Bonjour madame. Bonjour. Oui miel de sang. Normalement na yebi mais kolanda banzembo na ina landa te parce que na linga héritier makasi. OK héritier kaka. Nzembo héritier ni yoyebi. Ah. Nayebi logola mama mida gombe na linga ngo makasi penza ya osakana te. Yebi ngo na titre. La kayote selfie yolali na nani na telefone na nga linga yo kapendaka wata na wata. Oyoki siko. Merci Bella. Merci nango. La pulga le maga la cause de la nostra. Nabi ayoka. Na moto nazalaki ensoleillé. Aujourd'hui j'aimerais tout en noir à cause de ton amour. La pulga, na lila fort. Il m'a dit ma miel de. Ya miel. Zela. Oh ya beta na maison mère wana. Ba yebi kutute. Koninga ko seka ba kamuto ko comparer bato bongo na boss te. Ko comparer bato bongo na boss te. O comparer miel de so ba yebi ete. To ko te ba tiba nzili ba kinga sani ba kinga bo ba te ba yebi ete. Mais n'habite qui s'inzora. Bon, on va bien l'enzimi on a confirmé siko. Mais na côté so tisa nous civil. Mais réaction à Zakari Baba envers ba journaliste ou ba soutenir que finalement Wenge you en tant qu'artiste porte-parole aussi au trouver en commun. Zakari Baba solo, Zakari Baba musique ba négliger bino. Oui, Zakari Baba solo. Si Zakari Baba se raison. C'est raison 1000%. Ah, ba vient na basali topo na ndule. Viens surtout pour et petit le là de soutenir comme biso ba musicien. Ati ka biso te. Ah, ça va na faire ça clair. Donc c'est que Ken Maramba lo bazo ko saté. Ken lobi ni na ki ba Ken lobi ta. O kité. Abi l'équipe ba tout ba soutenir que événement. Na l'équipe ba. Ken piano. L'équipe ba na. L'équipe ba tout ba soutenir que événement. Ya Ken piano. Ah, Ken piano pas celle combo na ndenge na. Est-ce que comment ndenge na. Puisqu'elle a bipé oui raibolo ba français té. Ah. Mutabani makamo ezali nani? Mutawero asaka Trésor lumière.
Trésor Lumière bien na ken basa l'émission en français. Oui, rappelle sengi Zakari Babanda na Weranson. Qui a sengi Zakari Babanda? Zakari na Wera Babanda baba mikolo. Baba mikolo après hier. Après vous ba. Mais n'habité. Stade de Martyrs ou Toleka. Après yango tu as un événement mususu zoya. Fallait pour annoncer déjà le 29 octobre Stade de Martyrs a retourné yango Kisinzora. Et ça un problème c'est stade ngwana. Ça déjà là. Tonda quand même. Bon mo bien ça numéro 1. Mais il m'a pas eu peur dans le numéro 1. Numéro 1. Tant qu'on se numéro 1 bongo. Ça a billet $20. Oui. Pour ça dans $50. Oui, vous avez $20, tu as il a fallu $20 pourquoi? Oui, bon bien ça numéro 1. Qui s'inzora? Mais de façon c'est comme ça hein. Tu solana de blessure. Bon tu n'as que sauter à Saint-Jean Jimmy Bela ou lelo autant maman pengwe. Oui. À Saint-Jean bien bon tu n'as que sauter à comme un leader ouais. Mais l'habité qui s'inzora sortie officielle il y a Banze Moneza campo to solana de blessure. Dans Makamda c'est bon Banze Moneza to boaki mututo za nzembo. Tu as besoin marketing. Tu as besoin son et quand on va bafler tout il y a Congo. Monde entier na mituka batu na ba fête ya batu qui s'inzora na habité sortie officielle le lobaki quand Kamite ba clip tout déjà c'est bon sortie doni na to salande ya ndule quoi to nga pas to beta ndule mora bien mais toujours c'est la prince babia assis ça makamaza na on Vodacom et après to bana ba conseil quoi parce que so azate na ba soirée na biso et comme dérangement ndenge nini boye mba prince azate boye na boye non c'est depuis que nzamba ça passe ça na Vodacom et simba nango il est déjà abotami na mongongo ne bien nzamba pc ofele voilà mais on peut se à soutenir vraiment album au côté promotion l'international Rachidi Assoumani yalinga maramba boye ki sinzora c'est pe rappel na marambo salara l'international Rachidi Assoumani à soutenir business côté promotion on a bien assurance César. Problème était Assoumani na 5 ans merci. Voilà. Non lingala na clôturer na ngana yo pour que na silisa na oginzala. Voilà 2 ou 3 personnes pour tout Kabana pour que tout continue na déblaison. Ouais, continue na déblaison, tu en as vieux moutoir de tout. Succès ma belle pote. Et le ngaba momite. Voilà, déblaison ba babisu baba gakso bogar we PD. Bon, bana mbala ko baboga tu ba ma PD. Baboga tu ba PD. Le monde mbala oza kitoko te. Yana bana mbale bele bale kipe basi na kitoko ha. Ne charobi vwemba. Aleki même nanga bona kitoko. Eh ya moko bomo ya robi. Aleki yo mona kitoko. Ale e ba roba linga ko. Ngamna lo ngaba mimbali ko. Ah bon. Ya mbali mbali ko ya faux. Ya faux. Singa le kana njira ba yeba te ke sona mo sona mba. Na mundela française abimisa na toilette ya basi kambo ebomanga mabe na koti na wesa basi na France na so mundela landanga excusez monsieur tant tali bien kaka tali bien te tant na balusa tali excusez moi mundela c'est quoi pardon yo comprenez na ko ba déjà aka senga mbali na chele na sa baba petit en tout cas merci na batunya surtout ba sel ba challenge pour nzema na sama pengui na nzema Jimmy Bela ou merci na Landry moninga maître Choucha Mabel merci na Baby Black merci na Oji Manitou na kata Istanbul merci na grand frère na propre na Johnny Auguste passeport rouge na la fort na Hollande vient na Johnny Auguste passeport rouge merci na bato tout bo soutenir biso. Il y a les moquets, mon coulou, tout le monde cravate. Il y a Jean-Jacques Pagnabogar à Genève, Béron, tout ça, Bango, Balili Moussamba, Kalouchichi, Bapassas Moukendi, Balong Champ, Baya Poutou de Yalola, Balili Moussamba, Batutu, vous soutenez à 5 minutes. Merci à Boudou Sama, Gaxon et Chance Nalion. Il y a un motema Coco, vous soutenir le biso, Banzé Bangoana, tu as besoin de production, tu as besoin de bêta bas concert. Bon, mon asko Banzé Massos Colère, Tobina, Liangambanga. En tout cas, merci. Nous sommes à la télévision qui tient ça. Bon, mais nous sommes à l'étranger.
bomone bochaka banjama ba Davido Fele ne bochaka banjama ba Nigérien ne bochaka film ba Nigério Fele bomi ko tshep so petu sali nini bo biso ba kongole ka mbongo bomi ka pete njema kisi nyonga zaki toko ngana mina nga betiste mutabanga te lianga mbanga na française na ka bisou tokela ngana lingala parce que bisou bêtise ya sexe ngana mbi bisou des ba mariage ya batu na l'église na ba catholique partout moi je mbala so ba balani na suka so batibag papa mama bosani ni bosa embrasser bosa na bisou bongo te suko na linga bango lianga mbanga ezala ngo bisou soki bisou zaki mabene nde novelas na Congo bakata nde kali pisa linga longa novelas bisou na Congo to tuko ka soni na longa pa linette ezaka na Congo mama na Guinée na monyango kitoko ba Guinée mo ba vena bona kwa bolela mbanga na babar biso mbanga ezalaka na chambre mama congolais banga ko pesa mwasi bisou mobali bisou na Espagne mona ba Madrid na ba Kwamir moi so mo ba tsani ba olia ba mbanga na ba bis na ba métro na ba avion eteli mutu te biso bisou ka na kati ya chambre pauvre baba l'accent lo moko personnel mon vieux ayibsanga yeta zana mwasi so mulile la sala te yango yelanga pe nga mulile to sate nga yela basi mususu mona mwasi mususu asalite leki aba makwanja bomo mamwinda mona oyo basu balongolaka kala so yinda alongola kala so njela moko na jeep to na pantalon alongola nje keba na mukadi wana oyo longola njela moko bo segini mutu to mutelo segini ona kata na osegini balongola nzela moko basi mususu sekeli asalango siko premier jana siko mibana bisi no conseil mobile so boko tina mwasi yo lingo longola ye o te Freddy tika mona longa Freddy tie landela ye et ça la bien ba longolo kala so ba fongolo soutien bien moko yo mo longola te nga ko linga ba longola nga ba no longola et ça nga bien ba longola o de ça balongola misa tumbala moko afini kusutia pa maboko ne siko tina kati ya ela bon weekend dom koni mardi bon mardi ya lora soko kwa otala biso ya lora Lorenzo na Dublin na Irlande na éviter de blessures bakunga opportunité venzo à repesi yo dans lelo mokili royoka yo cette fois-ci donc non voici la watu ke ba poto nanga otika na muvuma ya vice président États-Unis au Kima na Kima balobi obikela niveau nanga pa na Kima na poto obina kena France na ba qualité ya mona wa tout là o poto sous esprit au Kima bakala Kima mona pela eyopé bakala na esprit bakala esprit mais poto ya goût otika la sous esprit poto ya goût mo na ebisio sans esprit tikala ya journaliste ko Kima nga batu tunjoko to tika na biso awa to vana na so na poto nga habité to ke États-Unis to yanga so no ke poto mona za bezo ke poto na bisi wata po wata boya te to tebe to so na so ki chasa bo so langa 6 mois mona pema na zo mukanda lo batu lika na bano na poto ngo e richa boya nete ete to kei baya boya zo kisu wata na ko sango te wata baewa impose aibi pena Kima taebi on négligé te Venzo bona ko négligé wata na sele ko de lota menga bato na sele ko basala ngelo te bato na sale la basala ngelo te sela ni musala bato se bisa basala ngelo te neti wana base bele bato na sala shebango JB pour na travailler na BCBG yo pe au travail pe ma poto ya poto ko sala ko ma poto ba memanga na poto basala ngelo te ya ko ma poto ba memanga na poto te biso la kinyi ni futa za ka poto mais musaka kenda poto malgré yo kenda musaka kenda ba fo ba poto akenda fo poto États-Unis États-Unis fo poto ya sens que ba kenda na groupe akenda yemoko yemoko ya fo yemoko ya fo. Voilà, merci beaucoup Kishinzora, merci. Des blessures bakunga poussa na bena. Gilles Vazolandonga. Makasi Sois succès au Kima. Ça soit succès au Kima pas kenda. Des blessures ba peso bena suka na chance. Opportunité à suka. Mais na éviter oza ko assurer bato ba kotala bisoni. Ouais, ezaka ki ba
bayoka nde biso bazwa temps ya koyoka peut-être moni boso ezalaki baopportunité ngo epesa mama bandakala et puis bakopatiente yango topatiente na biso to bana patiente mpe yango tozala patiente voilà toana patience oyo baloba yango tozala nango donc ezaka ke bato bapesa biso sikoyo matoyi et puis bato bayoka basabone na biloko na biso pesa biso bien et puis tozala besoin bato ba soutenir ba orchestre de ba soutenir ba orchestre nyonso wana bapesa biso pe makambo to banda ba concert pour ba comprendre que capacité boulot na biso et soki kana disqueté il faut to beta bandule il faut to saba makambo on bato nyonso basalaka c'est ça donc confiance ngoni yango to za senga na bato o ba soutenir ba orchestre wana pe ba kota pe makambo na biso parce que banzembu yango wana bazoyoka Jimmy Belau bazoyoka Lianga Mbanga donc bato bayoka maluba pe to lobi siko baya pe ko soutenir biso na esprit oyo ndenge ba soutenir ba orchestre nyonso to yepe tout pour na les majeurs batia biso poids to beta bandule batia biso poids na promotion on comprend voilà siko neti ngai on est lobi bon chance yango ba pesi depuis ba singa chance yango tout ça na besoin bato baya batia biso siko poids pour que na l'art on comprend et que na l'art so est-ce que baya ba poussi biso Venzora, bo beta lelo bo beta bo makampe yango banditi. Jimmy Bela waza déjà wana Charlotte da bato boyembeli. Non, il y a Jimmy kutu tika echana mupanzi. Il y a déjà confiance belé quoi. Confiance belé mais na batu oyo ba soutenir batu nyonso tout baza pe belé. Ba producteur voilà. Pour ya Jimmy da producteur te. Ya Zakara fait na biso mutu mbongo aye to sale moi eloko moko boye. C'est ça. To yembela yepe aide yanzora Jipa kitoko et ça la peut bien aider pour orchestre mais batou basé belé ou va faire voyager orchestre beta bazali tout ça la appelle na bango c'est au beng 20 raté au beng des blason numéro na nga yango na 00 ya wuli musheni 00 240 243 97 190 89 69 so beng ngai na WhatsApp nanga autant vous venez rater aux zwinga to solango parce que naza leader ya groupe yanzo ka so azate nazala awa na ba massa nanga mutwale ba chef d'orchestre ya Messi donc ozape na au grande forme bino batu soutenir batu ndina osenga na bino ba vrai chéri wana obuzana ba poto wana oh bobi misa bo kata na promotion mais boya bo chabiso poids masolo obotira ka venzo rater esenga la esenga pe mbongo pour des blessures pe milaxa siko manzaka qui est des blaisons. Voilà. Si vous paquet bochete, si vous avez bimimba la mort, des blaisons pepe sa makambu. Si vous n'avez pas sa makambu, nani na maboko. Non, tout ça on a bino boya bochabi so poa. Ouais, bato ba soutenir mouvement mobimba et puis nanga moko na pesi bango mbote bisika bazali neti na sœur nanga Nicole Babale bisika zali kolo image. Na pesi mbote Mireille Chubaske ya Jomas Masamba. Venanga Padou Mandiango Mokonza Kimbatse que je confirme bisiko zali et pourquoi pas na Caps Kapanga l'homme à la Rolls et à la Ferrari ya motema ya mama Bita Kisombe ya Rovi Vwemba display en couleur et puis na Jean-Jacques Pagnan venanga Guy Basket Kaneto Solaki Christus qui a là et puis fils l'homme modeste bisiko zali bokota makambo ngo bokota pina bokoto ya mutwale ya mutwala poussa ale pela ay o sala bien ba poussa nika ya mutwale bana poto ba otala chouchou ya bana poto l'orchestre qui sinzora ye on est là tozala lisusu Charlotte Mbanga Jimmy Bela en tout cas na yako kuta musala de Sili soda oyembete wana 12 wenge te biso mambwani ya raté biso na mambwani ya raté non normalement na yako kuta chant et Sili chef avidé déjà nzembo na batutu nzembo déjà na yabo na studio na bisi vient na oyimba te bisinga to ke ba 7 minutes donc na ndenga minutes ya nzembo tout déjà so moni prince ayimba eloko mo ya père son âme ya vie pour que tu ailles TV abi non il faut to ko itsaye donc na bisi vient oyimba te bisinga yo mo ke ta la minute yimba donc yo mo vient na télé na bengi chef de village abi na ngato die na ba 8 minutes tu vois donc voilà nzembo ze biso na yembite mais so chabe koti na olia
Ah, donc voilà, et là, les athées, mouvements, quelques bateaux va soutenir pour TV Dokimarasima. Ouais, vraiment, Christelle a dit qu'il love Master Naomi Kembo. Donc, Massananga Guilé Pouchi, Nengezala Kaka Pakebona State, et puis mon père, vraiment, Serge Ndombele, tout Balingara Vie Moutouale, tout comme on a WhatsApp 89 98 70 866, on a ligné binoming. Donc, avec Soka Mama Pengui, plein donc voilà. Voilà, merci beaucoup à Fiston Samba les agences à Cire. Donc si vous avez besoin de location à Mituka, voiture de marque de Lix, Fiston Samba les Moutaki Sinzora quoi. Merci aussi na bateau tout Balingarabiso, merci na assistance il y a Dieu, merci Badinga, merci l'équipe Mobimba ya Africa Info, merci na batutu ya la voix du peuple, équipe Mobimba ya la voix du peuple, merci na bateau Balingarabiso, tout le monde ni bongo. Au prochain numéro. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est à la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire la CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, nous avons sérum, nous avons savon, pour le traitement, il y a des tampons, des ndouta, des rides, des poches et puis des cernes. Nous avons dulci réparateur, pour ça, nous avons sérum, nous avons savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a des boutons et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appelés na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, support na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où ils allaient na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epa ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tombolingo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Malson oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome ba fibrome
kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota tozali mpe na diabéine oyo ezali kyste na biso ya diabète et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutralize poison na kati ya makila